Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomisana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lilo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tozali kolobela bino ndenge nini bato basili koreagir na émission oyo tosilaki kosala ndenge nini Roger Bongos abwakisaki Yuyu de Muntu pe tolingi ete to répondre na bato oyo basili kokomela biso tolingi to répondre bango par écrit mais tomoni ete tosala yango na ndenge ya émission po ete bato mingi bilobela ekomi nde somo pe bazali koloba n'importe quoi yango ete to empêchaki ko répondre na ndenge ya écrit tolingi ete to répondre bato na ndenge ya émission. Bandeko babolingo bino bato bozali koloba ekozala malamu mingi bino moko boyeba raison nini oyo Roger Bongos abwakisi la mama le muntu Yuyu po ete biso tozali kaka bato oyo tozwi information pe topesi sango po ete ndenge makambo yango elekaki ndenge babetaka tolo tango bazalaka ensemble ezalaka somo bafinga le rais mabe bafinga mama Olive Lembe mabe bafinga ba ministre ya Congo mabe me totuna nana bandeko bino moko pe bomituna 8000 km komosika bakomi kutu nanu te bazali nanu na chemin yango kutu bazali bapusani ata moke te mbala moko guerre bandi bango na bango bandeko wana nyonso tu pona nini wana nyonso tu po ete pona kolakisa bino bato oyo jamais bakosala lit na bango un jour po ba atteindre but na bango lit na bango na bazali kosala ndenge tolobaki misusu bazali koluka po ete bazwa mikanda ba renforcer ba dossier na bango misusu pe basi bazwa mikanda mais problème bazali na yango ya ba facture banini ndenge na ndenge baza koluka ete bakonzi ya Congo batia bango ka po ete bakoki kopesa bango mwa quelque chose ba régler ba situation na bango ya ba facture yango na mona kete ba misusu ba eko voter idée moko o balobaki ete alors que po ete ba musicien yango to banda kotikela bango babetaka awa na poto il faut kopesa 20 000 euros bandeko bomoni place bato bazali komona bango ba comédien alors ndeko yo moto ozali koloba ete botika Roger Bongos ndenge azali wana azali kobunda po na mboka na biso po ete lobi makambo ebonga pe chômage esila na kati ya Congo bato bazala bien bandeko pe ndeko yo komeli biso ndeko Roger Bongos wapi yo ozali koloba ete azali kobunda po lobi chômage elongwa na mboka na biso yo kanisi moto lokola Roger Bongos
akoki kolongola chômage na kati ya mboka Congo. Bato oyo bakoki kolongola chômage na kati na mboka na biso bayebanaka bandeko. Yo kanisi moto lokola Roger Bongos akoki kolongola chômage ndenge oza komona ye. Moto azali kozala oyo azali na magnétoscope na ye azali kofilme sa même aloba ete bona engagé ata mwa petit moko congolais awa afilmaka nga na bareportage naza kosala chaque mois napesaka ye ata 50 € ata 100 €, mais ye rien. Balobi mpona likambo ya konkefa somo. Roger Bongos mpona likambo ya mbongo balobi te azali somo. Bandeko balobi asala système moko na pantalon na ye partout esika akendeke soki ayebi ete akokende voyage na pantalon na ye soki otali kote bakotisaka ceinture na ndenge ya kati asala mwa lidusu soki aza na mbongo na ye agumbi yango bien okomona akotisi yango kuna ndeko po leka ye po yiba ye mbongo wana il faut zala ye mpenza ndenge toyokaka o mutu moko abimaki o apres bamiyibi bayibi ye mbongo epe ya Roger Bongos en tout cas soko yibi Roger Bongos mbongo il faut zala epe oza koloba ete ye akoki kolongola chômage na Congo ya wapi moto akolongola chômage na Congo bokoki koyeba ye kaka na makambo baacte oyo azali kopose ye moko kutu na magnétoscope na ye ye moko azali kofilme ye moko azali kosala reportage makambo nyonso ye moko ezali na bapeti mosusu na Paris wana bazali kotelengana soki alobi ta bo petit ndenge ezali yanga naza journaliste zwa magnétoscope na ngai oyo à chaque fois soki naza na émission nakopesa yo yango yo oza kofilme nganga naza kosala émission mais ye wapi po alongola ta chômage mpe ya bakongolais opesaka ta mwa petit yango 100 €, mais ye rien yango na omonaka ndenge kaka balobaka ete bato bazalaka soki otali zolo oyo bazalaka bazolo lokola mikata ya loso bato abongo mpo na ekonomi baza somo bandeko ye aza koloba kaka mpo na yuyu otai ya yuyu ye moko aza komona zolo na ye te soki otali zolo mikate ya loso mpenza oyo ndenge ozalaka omona soki baza kokalinga mikate ya loso mwa bulu wana ye aza komona yango te yango na tozali koloba bandeko babolingo bato bazali kobunda mpona Congo te bazali na bango bacomédien yango na tozali koyebisa bino bandeko babolingo bokeba po ete bato mosusu bazali kodistraire bato na poto mpo bango nde baluka nzela ya kobimela mpona baintere na bango bokeba bosala attention. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba kaka ndenge outi koloba jamais moto lokola Roger Bongos akoki ko diminuer chômage na mboka lokola Congo po ete bato lokola ba Roger Bongos oyo pona likambo itali économie baza grave pe somo soko moni moto azali kosala mwa lidusu na kote ya pantalon esika ceinture ekotaka aza kokotisa mbongo kuna seke po akabela yo ata 10 €. ezali sekite bandeko yo somona moto asombi veste ya kitoko ya sika o ndenge toyebaka biso nesu soki moto asombi veste na ye pantalon na costume ya kitoko ya sika ndenge tobatelaka yango mais soki asombi bongo ya sika soki ayebi kazobima azolata yango bandeko lotomo il faut luka gilet asala mwa lidusu côté ya pantalon ekotisaka ceinture na ndenge akati asali mwa lidusu okomona gumbi mbongo bia kotisi yango kuna est-ce que wana moto abongo nde akosilisa chômage na Congo yana tozali koloba ete tango bozali koloba makambo botalaka pe sima botalaka pe nano moto yango o bozali kolobela nde ya kosilisa chômage na Congo peut-être pe soki totali malamu yena yuyu muntu eloko ba weleli ezali kaka likambo ya mbongo tango mosusu basalaki mwa likambo moko boye epesi mwa mbongo ale yango na nde eloko oyo bazali kowelela bango mibale mais un jour ekoyebana kaka po wana siko toyoki nanu version na ye mais mokolo tokoyoka pe ya yuyu akoloba na biso eloko nini oyo ye ayebi mpo na Roger Bongos mais
toyoka mpe lisolo mpo toyebi te bato mosusu ndenge baloba me toyoka mpe lisolo kaka ezaka likolo paraît-il Roger Bongos mpe champion mpona kosuba na mbetu malgré age na ye wana mpenza toyoka yango ntango mosusu bato mosusu mpe ya Paris bayebi yango mpo moto yango mpenza confirma ye mpenza soko ayepa na yo alali luka chaseko tia na mbetu mpenza na ndenge ase opesi na droit mpo ete ye kote mpenza kosuba donc deux fois te yango wana soki ntango mosusu olobi ete oyamba visite Roger Bongos donc osali ndenge nini na matela na yo oluki sachet moko ya monene otie deja na se otie dra likolo mpo ata soki asubi masuba wana ekota na ndenge ya mbetu te donc ndenge bango bazalaka wana ndenge bango basalaka oyo balobaka kofinga bakonzi ya Congo bango moko baza na baproblème awa grave ya makambo okutu soki mokili moni bakamwe mais bango bamonaka neti bango nde baza basantu bango nde baza bato oyo nde bazali santage or ke bango nde baza na bambeba kutu ya somo bandeko alors mpo na yango bandeko babolingo il faut boyeba yango ete Roger Bongos ndenge azali wana na ndenge bozali koloba ndenge bokomeli biso ke azali kolite po ete chômage esila na Congo ya wapi Roger Bongos o wapi akosisa chômage na Congo ye moko po ete asilisa chômage to ndima ye il fallait alingaki engagé ata petit moko boya filmaka ye aloba ete petit bo filmaka nga ata chaque mois na kobanda kopesa 50 € bien 100 €. Mais ye moko kaka cameraman ye moko kaka journaliste asalaka interview ye moko makambo nyonso bandeko oyo mpenza komona ete moto alingi kosala dépense te économie oyo mpenza oyokaka ete vrai économiste mpenza ye wana après lobilobi boloba ete o non tala soko omoni kaka ndenge tolobi soko omoni moto aza na pantalon na ye asombi veste asika mais aza kondima kuta se sacrifie yango azwa ete gilette asombi atiali mwa lidusu azokosa mbongo na kati mais c'est grave biso moko toyebi ndenge nini bakongole babatelaka bilamba awa surtout soko osombi veste ya sika mais ye okomona ndenge bato bamonaka ye wana bayebaka te bakanisaka Roger Bongos bozomona mutu ye wana mais asala bamadusu na bapantalon na ye nyonso akotisaka bambongo na kati omona alingi yango bien esali neti nini ya cigarette esali neti rouleau ya cigarette okomona akotisi yango bien ebongo sikoyo spécialiste moyibi yiba ye siko totala alors moto abongo nde akosilisa chômage na Congo botika koreve botika koloba n'importe quoi avant ya koloba bokanisaka mama Rosalie nazongiseli yo maloba